Jean-Michel. Parce que Gauthier, un journaliste ou un opposant. Et ça m'a dit. Ils habitent Tumba Banzoko. Comprendre? Donc, il fallait qu'il y ait un dévion pour atténuer pour Gauthier le même ambassadeur, puis oh, il y a le mec qui est vrai. Mais n'est-ce pas qu'on avait dit que ça régulait derrière? Na cadre ya ko diminuer Fali et ya pena propriété parce que pour l'instant nous avons artiste oyo bazana rivalité entre bango mbali soko ko kitise bon mais bango siko so ezaki pona faveur à Fali bango basala ngo pona ko diminuer fait kimye vita nana kimye makasi moi on idéologie à papa en fait bien c'est la chose on a kimya mo bon vous a agité malgré ma visa ba te 2000 ça va mon ba visa des années il y a une musique bon actualité les actualités de Bangoulou comment oui ba o ba zui musicien ba raciste ba o tout ba tira na Bangoulou bien sûr mais on a bango tendo zo mona wana toto bito calculer ba ministère ba leki 6 toto bito calculer ba ministère ba leki 6 yonde mto kanisa bongo ya solo ba msuba zana ba osela ba visa kala ba jibe ba meno a 80 mais par ndenge zo loba ma apparemment ndirait yende mutali omoni likambo ya wana lobaki ba tunyo sonde baza wana likambo ya Fali bango bango na ngoza kwa niti yini mpa ba nkamasa OK so que ça a fallu me tasser là donc on dirait yende mutu et c'est le casicate j'y vais pas même pas délégation 80 personnes 100 personnes surtout dans j'y vais pas aucun des Zénith on a pas autre kabana sika ba j'y vais pas déjà ba kalu d'ici ba zaki déjà photo mon ça y a là rejoindre délégation première délégation ba musicien au monde ba jantam ici OK première délégation ba kena monter aux orons c'est mettre fika yama na mutu bisoti ba ngondi ba bato ba fonctionner par rapport à buzz faire un mutu buzz ti asala likambo trois artistes et musiciens a eu des voyages et ça normal sauf que ça que concert ezali ya kobeta en moment c'est que pour faire un concert il y a yemo auto ndé ba mfeza ka show guest il y a même orchestre akena ba comprendre donc tous en nemo tu vas confondre raté on a biloko o ça que motukuta musako na ko sepela mutasa elo kwa neza bina filé oh nande ko bina filé so asala ngoza normal nande ni pouvez pas artiste c'est-à-dire que ils ont bandé la carrière na yi abandi même orchestre na non mais depuis qui coûte déjà 4 ans depuis qui coûte ndenge za wana depuis mukolo joie visa pour ba musicien atikala ko lakisa ngote na TV OK on se les ndenga bana wenge surtout qui déjà que boki bango ke bakendeki bakoti bana Europe comme la France c'est comme ça parce que moni faire les goals à la passion la musique OK vous comprenez alors qu'il y a toujours perfection la musique OK et puis rumba faire la betara c'est Odemba Odemba c'est Franco a beta Odemba tant que on a Odemba Franco bateau c'est là que Odemba et Vanda pour que sa vision il y a Odemba et Franco c'est bien papa Malanche vous comprenez voilà bah yaba vous comprenez il y a la bande de bello va se faire sabiso ti le longtemps de beta auto va bande de Franco bah vieux Malanche va sali bah yembi danger après ça va tout mawana voix na yi moi bande de nini ko kana wa fali sauf que déplique papa on a droit net que ba ko déplique pas les gars na quartier la tête OK depuis que ça va na quartier la tête so yem ta no yem ba biloko mingi ya donc bango nyonso ba jango ta pepe kofi va copier le OK on depuis que composer nzembo abeta ka guitare ningi vene sora muno rumba au bête c'est manda c'est chaud avant de l'inde j'ai pas compris bila ko sala succès te le roi za pemena fa a ko sala succès te mais réclamer que kaka ni réclamer générique ah non il y a mango déjà l'album net oh et casse ah non il m'a battu on a eu un album il fallait tirer la bombe
omoni mokolo nga na loba ba vérité sur entourage ya fali baokangisanga noki elo mosusu na évitaka na ngai bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divine abosali bino te acheli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice Awa Chibas, business class de la presse congolaise. Je dis merci à papa Clovis Pimpa et maman Doris. Je dis merci à l'équipe technique Nanga derrière la caméra. Je vois là Armel. Je te salue affectueusement. Je salue Bernie Vungamete, sans oublier Arnaud Matumona. Et pourquoi pas aussi à tonton Guilhem Atungulu. C'est-à-dire Mikolo Awa Chibas Nola la Rana à Paris. Patunyo Sobarana Paris. Nazo Dingamino Mingi pour ozo sepel sanga toto gile matungula binanga awa polo ngwana via makolo ifo sande ni nepsie le salara ande nzamba salara o salika bikamu simoko bona na sombelo go tetela nga ga yente la mal. En tout cas je vous salue affectueusement et sans oublier le Gaulois, les Gauloisiers, les gladiateurs, la Lingarabino Mingi, la Lingaratambeur, la commentaire, la Tamboyemaka, nous partageons à capé en plus, c'est ça la rend bien. Avant tu vas sur la ficherie des papiers avec, avant tu vas, c'est ça la rend bien. Pour continuer toujours pour s'abonner et cause à l'important pour la biso, pour l'actualité, puis à faire rigola. Par rapport à tout sauf rien, on va en parler, mesdames et messieurs. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec DG Manda et on parlera de tout. J'espère que ça va tout juste, bah, il y a DG Manda. La casquette nous sous mais les lots pour comprendre qui est déjà monde en fait et Armel derrière la caméra ce que ça l'a plaisir au fond là parce que déjà mandat ça la moi sonore c'est déjà mandat monter mais ça moto ara la poser déjà côté déjà mandat je vous salue affectueusement bonjour Awa bonne va santé qui mezali nzamba ba télévision toujours qui n'était ah qui m'évite nana qui m'y makasi moi au sang idéologie à papa Hervé, bien dit. C'est la ça. Tous en kimia moudon, tous en agité. Malgré ma visa, pas te bimi, biso ça la kimia. Mon ba visa des années. Il y a une musique. Bon, actualité. Les actualités. Il y a Bangoulou. Comment ça? Oui. Bah on bazui musicien ba raciste. Bah on tout ba tirer dans Bangoulou. Ah, bien sûr. Mais sur la bango tendo zo mona wana. Soto bito calculer ba misia ba leki 6. Soto bito calculer ba misia ba leki 6. Yonde mto kanisa bongo. Ya solo. Ba msuba zana ba osela ba visa kala. Deuxième mandat yesu ko bomba. Bango ba ela biswa ba ba ke wi ba zwaka so ba visa so ba 2 ans so ba 4 ans. Bango ba to ela biswa. Ya solo. Oh ba bimaka ko tourner moko so ba kebeta tourner libanda ba ozonga ka ti janvier. Ya bango na te. Baba si sou likolo ba visa. Matika. Baba kisarate. Baza lokuta morona na mona bata lokuta lo ba ngoti. Ya solo Ah magambo maka uza lo. Kosa leka te. Na mwanda. Kosa leka. So temi ba kanga bango mo ba lo bango. Ye ba bango te. Bango musana bango ngwana si te ba mona mama kosa leka. Mais mingi ngande na apela nde na susika ke. Dynastie se bimi et le 13 3 mu bimba ya musana te surtout. Nzembo ba yembi na vena biso malanche ti fero za musique mais balobi uraga kwei nini actualité ya ba visa de kwei si uraga zo beta lisu de azama kasi faire rigole la beta en musique actualité te OK bango nde ba beta en musique actualité on mona musique na bango so esali système ki aleleki o beta en actualité il y a faire rigole les arakewi a beti musique bozuite ya koyoka ngo après tikali mais balobi faire répéter trois bimisa batu faire azoganga kaka bimana ba 17 personnes il y a juste 54 te bangulu ndeza mingi boka si pour même 54 na yem de faire fali mutali bosa salem
JB bamema ba 80. Mais apparemment on dirait yende mutali. Omoni likambo ya wana lobaki bato nyonso nde baza wana likambo ya fali bango na ngoza kwa niti yini mpa ba ndima kamasika. OK. Ni so ezaka fali mutasala ngo donc on dirait yende mutu. OK. Ezelo kwa sikate. Ba JB bamema ba délégation ba 80 personnes, 100 personnes, surtout dans JB ba okende Zénith. Wana ba uto kabona sika ba JB ba ke déjà ba kaluji si bazali déjà en photo montaya kozwa délégation, première délégation ba musicien au na ba jantamissime. OK. Première délégation ba kina montaya kozwa c'est maître Fikari. A mis 40 personnes après que deuxième tour à zone a mis sur 40 personnes qui. Donc papa chéri ba beta biloko ba Werenson ba même ba 100 personnes. Délégation qui. Ils ont la sikati. Deuxième man. Donc, il fallait que et puis là, c'est une vidéo. Et, aux allo kutamo. Moni bande konde balali te lokola. Vas-y ba visa lola. Non. Bande ko balali wana fali merci. Ba omoni ba bazu visa balali bongo. Eza o ba namba kenda te. OK. Yango lelo na biso bangulu ba kote belé. Kasi balobi faire pas ça la bongo. Non. Bino to ça makamlo po bango ba sali bongo te. Yo so mona de faire tanga soki ya visa États-Unis, yo mona sali vidéo ba mise ba OK na bango États-Unis ta ba visa na bango. Ya mangam na bisoti. OK. Bango ndi ba bato ba luka ba fonctionner par rapport à buzz. OK. Faire am ta buzz te. Asala likambo pour les artistes et musiciens, avec des voyages, et ça normal. Sauf que ça que concert ezali ya robeta, en même temps, c'est qu'un là-bas. Pour faire la bêta à concert, il y a yemo oteo, ndeti ba mso ezaka showcase, il y a même orchestre à qu'un là-bas. Vous comprenez? Donc, tous en nemo, tu vas confondre narraté. On a vu l'euro, oh, c'est que moturuta mso na rosepela mutasa elo kwa neza bina filé. Oh, nande. Pour bina filé soit salé on normal. Normal, nande ni pouvez pas artiste. C'est-à-dire que ils ont bandé la carrière naïe. Ah nous même orchestre na Liban. Non, mais depuis qu'il coûte déjà 4 ans. Depuis qu'il coûte ningiza wana. Depuis. Mukola joie visa pour la musicien atira relaxation on na TV. OK, on dirait zandenga bana wenge. Surtout qui déjà que boki bango ke bakende ba koti bana Europe ba comme na France. C'est comme ça. Biso zande musique, to beta musique, viser eza musique té. OK. Comprends? To beta pena musique, yango moni photo mélange eye. Par rapport à ce que vous venez de dire en tout cas na retenir elo comment est-ce que tous ara na momo na lingala bon ezara na dage moko balba na lingala. Le boka ko spécial doit te yebate. C'est-à-dire tant yo sunga ka bana batu yo bimisi sous vidéo boye. O panza bango boye balali la kayo lo. Na bona nga ko loba ba condition ba memeli batu kuna. Oh, ça c'est ma condition hein. Oh. Deuxièmement. Quand on a le bas et comme ba ofunda na parquet, musala bango yango. Ba za na loba bongo po ba préparer déjà plainte ndé ba funda ba. OK. Yango to ko motika na biso to ko moboya mara. Ba on kanga. OK. Mais apparemment ils a yemoté. Félix Oazé quoi ça là on a cédé play même Kofi Asala on a ba. On y vient avec Félix Oazé quoi. Na ipse que façon un musicien. Comment ça? Azara musicien. Té. Il y aura des que oui, tant que musicien ba longwe et pas ya papa Wemba kanisa bango. Ba Lijo Kwempa, ba Marai. Oui, basala nouvelle régénération, basala papa Wemba boy. OK. Ba jibem piana ba musicien ba kima akangisa bango. Ba fere ba musicien ba longwa. Fere ba fingi combien de fois quoi akangisa. OK. Là, on a tiré la canne. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que musique hier, moi, il y a un peu. OK. Musique hier, moi, il y a un peu. Biso wenge mantile à moto. Vous comprenez? Voilà. Musique qui n'a pas. Voilà. C'est-à-dire que hier, moi, au fin d'année, et ça la kitoko. OK. Moi, au fin d'année, ça la likambo. Bon, là, le bague, gabi, vieti akangisi set and play. A éviter qu'à pour m'imaginer. Hier, moi, ça l'imaginer, ça kaïba. Et ça, le roi n'est là, c'est la propre. Yo mo yeux tachango na mafuta. Pour l'okwana et kangami. Mais la première fois, tu as quoi kanisa mo? Parce qu'on a le bité. Ndenga sala rango. Et ça m'a bé. Surtout, au kanisa mutu na au kanisa musicien na ye pour balongwe.
c'est autre chose. Non, mais apparemment, c'est à déplacer qui non na musique ezala nango bongo. Ah, ok. C'est dans la musique, voilà. Ouais, rançon. Ma musique balongo pembeni ntango babili balongo boyebi ba niveau où vient absolument où fingama. Ok. Ba ça vient na banzembo. Vous comprenez? Tout melanga likaya bopo yebi ke où vient absolument tsoni. Mais là on nyonso kolia so ba lambeli mapata tumbela ke likaya. Ya Noël. Voilà. Vous comprenez? Donc ba beta ba biloko mususu eza ke vient na biso tsoni ba finga na ba dek. No ka ka kanisa ba. Atika lo kanisa ke. En tout cas. Eza musique. Papa posa la mutema munene. Vous comprenez? Voilà. Eza musique. Ok. Pour quelque part ayebi ke eza na temps. Na minute oyo ba ok na onde ngona po ba ke pe na moto. Ok. Siko yo olingo étouffé certaines play mo bosa na ke aza image na yo. Auta pa na yo. Lelo lobi ata certaines play comme na succès. Ni ba faire bazana, ne ba faire ba na mo. Aha. Eza on est na. To revenir kana ye. Ok. Moto bimisa eza ye. Ah oui, mais c'est de la lelo ba jos bien na sala la fierté na. Ah, yeah. Ya waze quoi. Akas. Ok. Vous comprenez? Donc via bunga kinde on a bien abimé ko za musicien. Musicien est normal bilo wana yaka. Et puis mon va petit c'est là. Peke na nduli. Lelo faire na we ranson yo na ba komi buiti. Ba yo kanite. Moi 12 ezalaka na wana kena ndingi kake ege faut ezalaka toujours. Faut ezalaka toujours na système ka yo ipo on ne sait jamais. Donc il peut te reballer. On rappelle que we ne bimi. OK. Vous comprenez donc vient na biso waze kwa na lobaki fois zonga aza pena musicien. OK. Na musique. Mais alobi eza na ndeko moko yambaki alobi sepela kutu muto afundio na leta o yende afundio bato nyonso bazomona ke muto afundio ta mususu na butu aboma yo babakino malade yango te musique po moni na musique ko même muto akanyo na kisi yana ngondule ya réalité musique yo siko so muto akanyo na ndule yo siko fo luka ke o mati spiritualité o doublon pa biloko ne longo yo ba te même ça ba brigade phénomène ba chelinga skeleti liboso na nga abiso te yango eza ma spiritualité voilà OK yango moni même eloko wana na yebisa yango lobeso oh viens na biso akanga biso te akanga te matisa spiritualité omona ke eloko wana elongwe enfin comme na musicien ya Chouchou ya ke wana to beta na Paris ana choité ana choité vraiment choisate pour ma animateur à Coco oh Chouchou ya ke alo wa Coco wera wala Coco sigoyo Coco amemiro poto lengonga ya wana Iziki amemika tatale papa leki voilà mimi tatale makila la famille en tout cas la famille mais na se fait na bio na bango Miyake c'est un bon chanteur avec l'obeso le tigre déjà na moni que ata générique à l'ebosso et simba ratete simba au Miyake na chant ratate bonne chance en tout cas et voilà deuxième mandat, parlons sur Ouragan de Ferregola. Ferregola a même mis biso les sous a même les biso en fait, a même les biso certificat Yarumba pur. Oyo kobanda uta na ba wendo tilelo na majabu. La musique on peut être mo mona mo bana majabu ndi bakumuya na beleng moko olobani par rapport à ça. Moni Ferregola azara passion ya musique. OK. Vous comprenez? Alors a toujours perfection la musique. OK. Et puis, rumba faire à Betara, c'est Odemba. Odemba, c'est Franco. Franco, a Beta Odemba. Tant que on a Odemba, Franco, bateau, c'est là que Odemba et Vanda, Koko, sa vision, il y a Odemba et Franco, c'est bien, papa Malanche. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Il y a un banzembe bello, c'est Pélissa Bissou. OK. Si le longtemps de bêta auto va banzemba wa Franco, ba vie malange on ba sali ba ligne, ba yembi danger. Après ça ba to mawana voix na e. Le rôle nani musicien nani bina filé yemba style roi mawa. O faire pas yemba style mawa. Artiste na préféré bango na ba vie na biso
bah Carlito. Apparemment, peuple réclamé, faire rigoler à changer texte T. À zone Sibisoka, la Makambakala, qui est le et à moi mouké. Le contraire, na moto à lobby bon, oza moto yo, ana yali bosso, aza fan ya musique té. Ok. Et puis, à cause na moto ya falité. Pour le babon. Omoni moto aza fan ya musique. Il ou elle peut être aussi. Omoni net vie mélange. Ah. Ozu le roi ba père na biso, ba se retrouver tant ba yo ka voix na. Ok. Mais bah jeune bah vraiment. Non, bah jeune to se retrouver parce que frère est déjà aza représenter biso. Ok. Et puis aye misi vie mélange na kilelo. On se comprend. Donc ba rumba pure, c'est-à-dire que rumba solo, ba vie mélange nde bango ba sala yango. On se comprend. Donc ake kozwa mayele ya mikolo bave malange misko actualiser ngo atyango ka lekilelo ikoti elengi ebongo tango ozwa ke ba voko ya mabiala na ba nteleli suka. OK. On se comprend. Donc likambo ya nzemba oragan ona ozomona kinake ngai pa na nga na oloba ke eza étude moko pour na artiste. Pour ça cours ya osakanati. Eza mama na cours. Vraiment. Pour na artiste. Moto aza artiste alingaka musique. OK. Ayo kaka nzembo wana. A comprendre que faire ki na biso na dimension mo ya yemi yo monite ndeko moko mobala ko tambola ka ba image ko te ko sesenga na partout na ba page na biso ke no ke nzembo eza ya papa avec te kolo na ngwa bimi. Omoni papa Hervé aza na idéologie vena biso rambo. C'est-à-dire que moto wana so tuni nzembo wana mobimba eza ye ote me maloba oyo ndeza ya ngai o c'est eza nzembo no te nzembo na tango loba nzembo na yo so ba yo ba mobimba so yo réclamer nini maloba o ba lobi wana obi o répondre nzembo mobimba. OK. Pour faire déjà ko akoma na esprit eza ke ninga le kana quartier la tazo mayele ke soki même motatekele nzembo o yeba su ya ngoti po au panzango afongoli yango a koti boy azui ko parti muso koti bo koti boy a changer ngo yo mo yebate osu eza nzembo nango be nzembo ko joana ya réclamer ni nzembo nyonso ya ya nzembo na ete deuxième mandat on a ok parti moko moni pa moni maloba oyo c'est ko o réclamer su nzembo te ko maloba ndozo réclamer. OK. On se comprend. Donc moto wana e ko za ta musu batindi routine o banda kala fato yo ka alega na te babio na regretter pour faire azo nzembo na ngai afuti nzembo te azaki yango pa na ye nene mutayeb sa bisoti. Voilà deuxième donc bata bongo so fallait atindi o fano nye ko muta occuper azate fallait mutatindi bona na sama kama ndemo fallait na problème alu ko ba base yaza muta artiste alu ko ba base biso lu ko ba base te biso za ba artiste weza keto bete loko e kangi. Fallait so ka somo album deuxième volume wana mais actualité pesa la artiste actualité pesa la ndenge wana ba visa wana nde yango sali et matinette ni na musique mais ba yibi biso actualité yo waga te jamais bango basali makambo ba kitente na bango basali ba maboke ya bangulu o mema. OK. C'est fort, c'est trop. Mon bana besoin batanga pe kombo na bango bana besoin à tout moment batanga kombo na bango ndeto beta masolo to beti beli solo fallait bi ke fallait 54 visa yango pa na bango bango mais biso suweza bongo te biso za musique po ligamba visa 2 jours à esila et biso musique etikala yango nde bat boyo ka ditoi papa va pas sola on a grand chanteur à mboko mutaleki azati na minito mutaleki azati na minito mutaleki ko fali ninga zana tia okufa ato lo sala musique o faire en sati tia okufa da magamyo so sala komigate yena nous faut longa mama po mata faut longa le totine amati mukie et puis abando yeko po neza na memeza ba déplique ba lekiye na koyamba deuxième mandat tika non mais depuis kazala ka idole ya fali depuis na yemba ka fali tano ndenge depuis ne ayemba mona banze munini ko kana wa fali sauf que depuis omoni ba tout le monde a droit net ke ba kute po depuis pas les gars na quartier la terre. OK.
depuis que ça na quartier la terre so yem ta no yem biloko mingi ya fali donc bango nyonso ba jongo ta Pepe Kofi ava Kofi Olomide OK o depuis que composer nzembo abeta ka kita ningi vient sora munema nzang rumba au betet tu comprends donc depuis un grand chanteur ayemba danger zelo bomo na nzembo ba yemina na papa rêvé bomo na sous dimension ki o yemo ala bi habiter na yemba kana nga mais tant na yembi na vient na biso faire rigola na comprendre que il y a bilo mususu fa na bakisa c'est-à-dire que oui yemo na la c'est-à-dire que amatisier dimension mususu OK pour ko yemba ba kansareza ka voix té ko yemba za mayele intelligence ozo bimisa na ndenge ya kopalo la voix c'est pour cela ngo moni fallait na difficulté ko yemba bien pour intelligence ko yemba na ezati OK ba kansarwa net na finga reto kena na mema ba na preuve ya relaxa nini fallait beta rumba ti mukolo o ezake Pepe kala kufaka nani vient na biso madilu ba tchaka corne aw na stade de martyr balela kai aw liboso ya cercueil avant bakendo bamema bakekunda ye ezalaki entouré na bamusicien bavie na biso wana Pepe Ndombe na nakufi te papa ya babi Ndombe na akufi te baza na bomoi bachanteur na mona lokwa basampa oyo bazalaki wana bavie na biso baentouraki siko baoyemba nzembo oyo mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba soki nini wana nde bayembaka maloba wana siko bango to baoyemba baotourne cercueil siko chaque musicien chanteur aosala vocal na ye selo ye mais comment place afali mais nayebi yo biloko wana ezala ba YouTube c'est que photo luka ba image nga mpe nde naza boye epesa nga mpe na inspiration fona luka ngo po bato bakanisa neti tokokosa nga nazala na matanga ya vie na biso madilu awa na stade de martyr et comment on appelle ça fali na ba vie na biso Pepe Ndombe babayete c'est chaud nayebi te pe na dongo ana faut chanter on c'est faut chanter à bon depuis bokanga mineka na faut chanter balobi biso depuis to dire ngam na loba itaza faut chanter yemoko alaxiso pour autotune déjà et ça pour na bato ba yimba ba mais n'est-ce pas aussi faire rigoler l'utilise ce qu'on fait à utiliser na occasion pour na robimisa voix moko boye au monde ndenge ebima lokwa ndire na kobenga nini eza te ke pour na demi-ton et biloko moko donc bautilize na occasion et non il a fallu sikoyo ezalaka sans autotune bomona okoma mama ye mwa bayemba bien te yana baconcert mona monaki ya sans autotune aoyemba na mawa ndenge bato baosepela te mais so aza autotune ye mo courage les bras en l'air, les bras en l'air. Désolé Manda, voilà, parlons de Alain Mabakou qui a fait sa déclaration que l'artiste musicien Ferregola est du nouveau l'empereur de la rumba congolaise. Aza écrivain, je suis Sotoyebi Valéria Alain Mabakou, et Azo continue toujours comme Matissa Ferregola. Azo Matissa te, Aoloba ou est vrai. Au moni to me maramto au moni ndelo tozolo ba auto pesa faute ba pesa faute na Gauthier Sey. OK. Oh, il fallait pas le Gauthier Sey ezaka ndeke aza victime à vérité lobaki. Ah, OK. C'est-à-dire que fallait ayo kokosa biso mingi. Ko lakisa ke yenda za international. Azola kisato eza bongo. Ti. Aolakisa. OK. Po moni ba concert ebele o ezake akenda ko beta na nini bo. Ye akenda ko luka ba invitation ya ba festival. Ba bengi c'était mais il y aura que festival de la place bo. Akia sengi bango abeta. Pour na visibilité na ye. Ah OK, ça va pour la visibilité hein. Tout n'est pas na cachette. Makam preuve ngo yango o ezake net makamba ya francophonie. À faire à réclamer bon pour ils étaient au cinéma sur un bon
ayebe ki fallait ba fute mbongo na ye mais ba pesi ete yango na réclamant mais fallait le rôle yé a signé qui contrat de manière professionnelle. Nini Une manière, ce n'était pas une manière professionnelle. C'est professionnel les arandeni. Tout ça là en coulisses. En coulisses comment? Au bengi so na bengi ozo kati. Hein? So na bengi na zo kati. Ozo kati. Est-ce que papa va benga qui c'est? Te yo ka singa na papa va za zoba. Comprendre? Aza moto ya liboso ezaki tanga mon depuis concert il y a francophonie bêta ça fait combien de temps? Bah 1 mois toi qui bah 2 mois. Mais moto soka ozo mbongo te est-ce que makamba concert za makamba mbongo ya kolaka mbongo. C'est-à-dire que elle aurait poussé qui peut allo bango bongo parce que oh ba ko benga ya remerciement ba pesi caché na. Il y a remerciement pour tout la francophonie et simbi ba pesi nga caché na nga bongo o ezake il y a événement o simba wana ya francophonie ngo ti lelo na zuité il faut le bakam aza mutu faire azo so ezake banda kwa kitoko asombaka ni tu kam kitoko atambola vieux aza nango ba musicien aza na bango bazana ba condition bien eza pona musala wana aza musala musuti asala izaka musique musala wana yango ne mdepesa ke mbongo et puis tant bobengi ya betela bino concert yango ne concert wana bopesi caché na ye akasi vraiment allez mabaka donc azana ezata ke asali yango pona komatisa fere non one histoire vraie ale mabako aza moto ayebi rumba makasi tozanga ne même ba mina na TikTok na la même ba analyse ne moko sala sur TikTok c'est-à-dire que alobelara bien ya musique et puis alobara ba positivité nyonso ya musique même ezala pona fali alobara bien ya fali dans la ndai mais apesaka o eza d'exception oya mona asali constat par rapport ya artiste fali na fait na likambo ya rumba toko tia fali te représenter rumba et aussi mbaté et ban ndeni tout c'est ndeni na ndeti na ndeni c'est un congolais aussi non na lobi te kaza congolais te na lobi représenter rumba a ko kango te c'est quelqu'un n'a pas perdu charge omoni likambo charge eza likambo te to mema musique to eza likambo lokuta te eza bat bakansaka musique eza musala bazoba eza musala bazoba te mais apparemment pe kendara bon poso ki mama moko na ndako ayoki ke mwana azobima na musicien non natanga kala bato no mona ba musicien baza ba voyou OK vous comprenez natanga komona même la vie est belle te voilà ndenge papa we manana mais mama yo ndima que moi na ye kabibi aroba la musicien tanga comme star vous comprenez donc des arabons ils ont ndenge mo pe biso même za la bana so abeta bale obite okenda bale te tanga pe classe tanga na classe obeta bale sima mais lelo paranyo so comment se blater moi ne pe ata ok classe te ma obeta bale ko motika été le grand jogo on comprend pas monique et comme ko foot kasi ki lelo te ndenge mo pe tant to zara lelo ne zara enseigne ko zala enseignant eza synonyme ya mutu mo boze le côté mais lelo enseignant a comment fouta ma 450 000 francs congolais par an so comment vous en enseigner ça et l'autre on zo ba fouta ba ngo on comprend donc c'est-à-dire que eloko na eloko évolution ndenge moko pe na ba faire ba yo mema évolution musique na ba degré mo ba comprendre faire na musique wa osali net na vie na biso mélange ba comprendre aussi ma ya on mon topé satan ba yoka nzembo OK biso za makamba biosité ba yoka nzembo wana boko comprendre biso za te ke o ka nzembo ne bingo eza na succès après lobi to bossenya on a fait rigolater pour faire rigolater les loto banza muneni so asala même ya sans interdit to sepela non surtout ndeti nzembo yembela avena biso ka yembeshe temba vous comprenez ba vita imana talaka aketi na Brazzaville vient biso s'assoit sengi voilà une petite fille de 5 ans si je me trompe pas 5 à 6 ans azoyemba nzembo ya vita imana wana je me suis dit non mais voilà fait rigoler qui non mais merci na maman Marie Bakete voilà pour ceux qui appellent ça biso ferreté vraiment les lots qui va faire baquet trop zanana
En tout cas. Voilà. Et Frère Egola qui accepte le critique devant tout le monde, devant le peuple, pour le banning par rapport à ça, parce que le baraté, il a entouré vraiment la bataille. Mais à Sali Live, il y avait notre Nani, Azan entourage à bien. Hein? Nani, Azan entourage à bien. Les autres artistes. Comme qui? Bah, les lots, Mbanda ya faire, ils a fallu. Les bancs bisoto. Ferré, atambola malamte, entourage neza malamte. Au moins, nous colons dans le bas vérité, c'est entourage à fallu. Bah, au kangangan, bah, au kangangan qui. L'homme sont invités à nangai. Oh, nini. Au moins, la vérité, on a le bas. Tellement air monte au coup, on a un master, oh, bah, le bel a fallu. Tu sauras parce que tu vas bien limiter. Tu vas master, sauf que mon nom, tu as sa point de vue. Nga, ils ont point de vue, on peut ça. Ok. Mais, à part ma sentiment na biso ba point de vue na biso tout ça ba tout ebani to solo là to kutani pe vous comprenez ba to mususu ezake baza ba o baza ba tu ya kisongi ba nga ba yebisa fali ke omoni ba tout tel o baza ba kutana na BG amusu ba ngoni ba pesa yo information na na muto so na yebisi yo nde na zo ba information ya fali donc yo zane pena na maboko omoni nde na boya na pena journaliste. Ok. Na eba ndeko sélectionner malobani il faut na lobana TV. Ok. Moni ba goté c'est. Ya on a le besoin de victime la vérité. Ma vérité est loba maraté. Voilà. Beti en mbodi pa. Et puis tu les loba kangi était. C'est que tout ça moi le moment. Solo la ngo awa na lobango awa na émission na bino kiwi eloko wana ndenge na monela ngo. Ba olinga te ba sambu ça peut fali. Ah, OK. C'est la vérité. Mais si on a cadre pe ya ningi ya kokendele pena mise po il paraîtrait ba vérité obima mutu ndali ngai ka akangisa Gauthier c'était Souli. Na moni ngoko te keti na ndeko mo wa politicien Merlin Vuvu. Alobi ke il paraîtrait na premier ministre. Comment ça? Oh, parce que Souli Aza conseiller Premier ministre Jean-Michel. Parce que Gauthier, Aza journaliste ou Aza loko opposant. Et ça m'a dit. Ah, ok. Ils habitent Mbabanzoko. Comprendre? Donc, il fallait qu'il y ait un degré pour atténuer en gros. Pour Gauthier, le bain m'a solo, puis oh, il y a le bain qui est vrai. Mais n'est-ce pas qu'on avait dit que faire rigoler derrière ça? Na cadre ya na ndenge ya koluka ke ko diminuer fali et a pena propreté parce que pour l'instant tout ça ba artiste oyo bazana rivalité entre bango mbali soko ko kitise bon mais bango siko so ezaki pona faveur a fali ba nga ba sala ngo pona ko diminuer fer yango no moni fer il fallait ka nzamba bundele population ba golo ba telemi pona ko côté la fille. Mais n'est-ce pas que les gens disent que c'était Frère Egola qui était derrière notre frère Gauthier Sek? Est-ce que tant il fallait que tant que nous funda fali et que funda Gauthier faire une petite débat faire eba que oui bango ba funda Gauthier ba imbo kandi ba ko lobaka omoni biloba loba bino ozana biloba moko nko mususu na ko chuba mbandi na munoko. Oh là là, c'est chaud. Yango biloko yango moni likola biloko yango na website nde bill avant na ni po neza boye tozo foule sikoyo oh tozo foule nde to réanimer fali kuna sa vandela ko yoka resus deuxième mandat c'est chaud avant de l'inde j'ai pas compris bila ko sala succès te le roi za pemena fali a ko sala succès te. Mais à réclamer qui a gagné générique. À réclamer. Générique. À gagner, il y a déjà l'album net. Oh. Et casse. Aïe. À gagner, il y a pris un album. Il fallait tirer l'album. À comprendre que faire une mutana moto. Dinativo les désolé la makam. Casse. Il y a un moyen de savoir on a dit Kolanda ba on a té au ba ok na so ba dimension o 54 visa. Et ça musique était to beta de musique faire ça musique actualité musique ya ngona dynastie makambo et kozana moto po album moko
album, tant au dynastie, vous allez écraser. Et puis, à l'aller. Non, mais c'est Watanabe après c'est décembre. Après c'est décembre. Héritier au en décembre. Ah bon? Oui. Il y a Beckham déjà ou Abouaka qui déjà. Abouaka est déjà avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, le roi a neti, l'artiste Isaac a obimisa na temps, faire a obimisa. Aïe baki et kundayang. Tam sousou, na osenga pardon mingi na venanga, venanga bailo kanto. Tam so a trouvant ma bena exemple na nga pesa. Au moment où on vient de bailo kanto abimisa album étoile. Souka na album. Souka na ba fitting asa ayemba kutuna kufelo mide na kati. Banzembo kitoko. Mais écoute na période ni. Tant abimisa nga kuti écoutani tant giga obimisa Titanic. Fait wera abimisa intervention rapide. Bah yo ka ndeni. Monsieur. Comprendre. Donc eza biloko oyo et si par exemple les ali. OK. C'est chaud. Par exemple les ali. Mais non lo bano eza solo ba mo nango tant album on est obima. Yango moni faire azaka JTT. Aza sur na biloko sali et puis l'album banzembu tout et on ça la succès. Amen. 40 chansons nyonso ko ça la succès. Pour la minute montana brassard ya succès ya mamutu c'est fait. OK. Fali o nyonso ça la wana. Eza le roi neti soso bakanye na mboa akomobeta mo papu. Ta ya fali c'est si la ki wa ko reni. Yango moni faire atela ko bouger te o moni ba tout bando bo faire asili bona bo faire notre avant artiste ali bosso ezake na génération na avant 5 ans et puis aéro bima boye car abimisi ka bord moko bizorbi succès mondial a comprendre raté de yemo rozuka kotaka studio betika bizorbi a ki folele a comprendre raté que non a sala maramunyo so félicitations à faire donc ti lelo ba ko comprendre te faire était ça la bino sport biso to tinda été yemo mtasali sport ya martyr aobi ala moki mais ba interpréter ngo mabe ala moki omoni façon ni so ba ko interpréter ngo etali biso te oh là là le gaulois sont focalisés à faire ça comprendre voilà. Donc c'est à dire que o faire ala kisaki ala kisaki na la omoni ko la muka Undertaker na ba combat les ala ti lelo 18 combats ya Westermania abunda 18 combats abeta bango nyonso batala organiser donc Undertaker alamuki abeta bango sur prise définition libela malade. Merci beaucoup à des mandats il y a ko ma invitation nanga to comme presque à la fin mot de la fin na yo mot de la fin ça ke ba gola tout à la pena biso tout album dynastie to telema et puis biso moko ba gola to ça la promotion il y a album na biso OK to c'est la sous motu mote o boy na boté biso tout ba gola to telema to ça la promotion à dynastie po ba nzembo na nyonso ça la succès artiste ça a sali déjà nyonso po esengeli ke ça mais pour la promotion biso ba gola to telema pour ça la promotion album ndelo on a ko senga ba gola tout donc les 13 to za déjà mo bimbe puis to somba album on a to consommer ngo et on ça la penza bien vraiment mot de la fin na yo déjà tout aussi ça par rapport à mabanga tout ça to na pesi mbote na batutu bolinganga maître Chris Sara ba kumba bo fire 135 mona ndako na pesi mbote na taille centime les grands opéré ouais héritier vous qui na la crèche architecte Jerry Tonsia na pesi mbote na batutu bolinganga lisusu Mike Mwamba depuis Djubek kuna na pesi pasteur Bobo Manda en Afrique du Sud master bamasa tout o balinganga maître Magloire Kasongo na pesi mbote place aux Ali maître Papi Mbungu maître Yannick Odia et puis Evelyne Nzaba Inget Zemanga maman Claudine Massaka batutu balinganga Jean Flix basasal basanda dans tel hérité testamentaire légendaire 4x4 grand poète Jos Mafwa la motema ya maman Flore kitoko joli. Merci beaucoup à des mandats et déjà Alexis Alomba depuis Dallas na pesi mbote Jérémy Oka le potier et puis Ricky Basta
Merci beaucoup, DG Manda. Et voilà, mesdames et messieurs, tokuta ninga na bino na mokolo koya, boye da ngande plus. Mana ninga tango boya kana bo s'abonner, bozo commenter, bozo partager et puis boye mak en fait. Problème awa izala ka boye makale golo ale golo si les gladiateurs, na ninga tango tiki la awa ba commenter. Awa tu vas sur la fiche série des papiers avec. Je me suis abonné juste pour toi ou juste pour papa avec faire rigolo. Et au ça la bien. Mana bino tokuta na mokolo koya. Merci.